L'air est grave, l'air est grave. T'as aussi prison. Maman, pense à ma champagne. Message Moko. Wapi drapeau, wapi drapeau. Ok, bandeko bolanda. Message à Makasi ezali na d'abord. Parce que nous toujours pour les gens donc Mabélé donc Mabélé zali sacré donc Mabélé zali sacré na vie na biso donc pourquoi tu vois montant na bisara bino que basali bazali pe baponami basali amen. La détention à Bango et le Belinga appelle le remonté. Pour échanger un peu la rien. Donc, et Calais appelle la rien. Les raisons de tout le monde ne sont pas Tatan Zambé. Zambo appelle ça qu'ils sont Mabélé. On a Bande Rolangai, tous sont les Zambé. On appelle ça qu'ils sont Mabélé. Bino Bande Rolangai, soit-disant Congolais, Bacan, ou Bébazewa, pour abandonner Zambé. Bopesi Nzambe Mokongo Nzamba benir biso tozui bomengo na biso tokabela ngo par Rwandais motokari di politique kanam marionnette imbécile Félix Tshisekedi Félix na kombo ya Dieu tout puissant le créateur de l'univers na kombo ya Seigneur Jésus-Christ na kombo ya papa Kimbangu amona ki passe na prison 30 ans likolo mboka wana na kombo ya ba Floribert Chebe ya ba Armand Tungulu ba Patrice Emery Lungumba ba Cédric Nyanza ba Rosine Kelichimanga Ale Moloto ba koko nanga nyonso po ba fundaka po na mboka wana ba koko nanga batikelanga héritage ya mabele mais lelo na kondi mateke nazala esclave na zoba moko bolokola Félix Tshilolo pouvoir sans pouvoir il est très pourri ferré la chose nzamba kele kotianga wana nzamba matisinga lisusu na trône peuple zaïrois na remercier ba diaspora partout en Europe surtout ba diaspora en France na bana Congo Brazzaville vraiment na remercier bana Belgique partout dans Londres, Europe, Asie, Amérique, Afrique, na remercié Banekolanga na Kinshasa. Bimingi, Martin Fayou m'a dit merci beaucoup, on est ensemble. Nabituma Mabélé, na remercié Ale Bolodjoa, na remercié Trona, Bangotu, Babangefa. Bon, nous avons na Koloba Mili le lote, le lote Zaga na la Xabatoke, le 19 juin. Na remercié le maître avocat de France, Michel Tamba. Merci beaucoup vraiment. Au Bundaki Makasi, na la conférence vidéo, Yokep Zaïwa Moko be Congolais Moko, ouais ko critiquer. Toujours Bundabitumo na émotion te. Toujours Bundabitumo na vérité. Na remercié tout la ligne Bengai. Ya
Laurent Sokoko na bengi yo 3 fois. Donc boye bango ke bandeko na ngai Pichu Mongo merci beaucoup. Ba commandant iso ba Edi Bolombo ba Ipo Aiza vraiment ba Maserati ba Seni ba Zoro Bilele ba Jenny donc ba mama en tout cas ba maman tout à France merci beaucoup na Mosalo na bande ko nanga tout ba bande ko tala nga wana vraiment bolemba ngi te bande ko nanga toza na bitumba Félix Etilo la zoya wa le 18 ils sont en conférence toza le 19 na 12h na Union européenne to saki bato tubaya ko message ya calme na expliquer bino tina nini bakangaki na tina nini ba elevaki ngai bakangaki na pona mabele na biso donc nazo gêner communauté internationale nazo gêner makambo ebele o biso tout tozo gêner na ngai moko te mais na mona po dombo abenga nga mingi donc yango na bande ko na ngai botolo biboye Félix Etilo la zoa le 18 biso le 19 dans la conférence de presse après makambo ekoleka kuna pona unité ya combat bomoko ya bitumba oyo otomoni passe nango na niveau ya Europe marionnette moko mwasi ya Kanambe il est très public a kosakana na biso yango tolobi na bino ke rendez-vous le 19 donc juin bazali Kolobananga le loka wana pema jusqu'à le 19 na conférence de presse. Nzambe de ouais. Oh, what you so? Ouais, non. Voilà, Bichon. Salut boulot. Non, merci. Fabio Melaka Chapin. Ok, alors. Voilà, donc voilà les compatriotes est sorti. Là, ok, maintenant la résidence. Ouais, ok, merci. Ouais, ok, palais. Topé ma maintenant, tout petit kamoké, tu n'as pas coco, nabana et tout ça, donc voilà. Ingeta. Donc voilà, Ingeta, merci, ouais, ciao.